Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image, banza sango ya Congo. Merci na balandino so bomesana kolanda le king de la presse ndé kanepse bino ki salume banda vraiment lelo na juri bino so mwana mboka oyo mwa mikole belé atika biso na makambo ya ndule mais lelo a joué encore les kanisi ya kozongela encore ndule 10 ans passés déjà toyebaki na bason moko salaka coupé bi bamba et puis somme soja qui ce soir MS vraiment lelo na banti ezo kamusana ba nyoso bazo landa biso na ndenge na ko tanga kombo ya MS ezo kamusa bato parce que MS il y a 10 ans passé déjà to yebaki na ba Fatima Sia mais lelo to comprendre te ndenge abunga raboué mais ayo bimela biso na poto awa toujours yambe na plateau na biso poto solo là pourquoi disparition on a il y a 10 ans passé lelo musique évolue musique comme ya ba jeune artiste ba bien belé est-ce que aokoka bon tout ça dans la réalisateur na biso Gilenga Ntsebe akoti la biso na artiste na biso comme ça tout banda solo la masolo na biso. Bonjour MS. Bonjour Tata Boni. Bien papa na biso que ça linga plaisir encore comme on sous le lot na plateau na ngai. Ça fait plus que très longtemps hein? Donc 10 à 15 ans passés hein. Ben oui hein. Oh, tout le monde a sous-souté. Alors les loyo ozu sous les kanisia kozonge la musique. Na la piqué yo pour yo tu éviter déjà 10 ans passés on a ozala ki na wapi. Donc pour commencer d'abord, ouais. Na kosengo merci. Merci ouais. Merci na invitation donc puisque mission na yo. Oui. Nazo landa ngo trop et une image. Oui. Donc nazo landa vraiment yo partout en tout cas. Merci na sentir que non, ça là vraiment trop kitoko. Merci papa. Alors merci aussi na réalisateur na biso. En même temps manager Gilenga Ntsebe. Ayebi hein. Bata makolo ba kina makolo na bango hein. Dans la bête avec le Guana, il y a des gars qui l'ont acheté dans la race, là qui déjà. Voilà. Ok. Ouais. Donc c'est un gars trop bien. Oui, c'est. Donc il a commencé avec nous depuis qui. Ouais. À soutenir Abisso trop tout aux années ce soir. Donc Gilen Gantse en tout cas merci. Oui. Ah donc on est allé juste pour commencer. Na sur Boye et Dino image, bato ming na parlé. Bazo kam. Non le bien a vraiment bazo kam. On va étonner vraiment là que oh mais MS. 10 ans passés. Ben oui, c'est trop. Ouais. On a pris tellement trop du temps. Oui. Donc, mais maintenant, to zongi. Mais yo mozo ba kena simana yo et botami ba nebele. Nayebi, mais bah il fait ça vraiment te. Exact hein. Ah bah il fait ça te bana ba au monde que yango pesi nga pe courage puisque si on a senti que bana ba botami mais ba zupende sika. Oui. Même si on a lemba ngai. Ba bon bana ba zanga ba sambisala bien et tout bon nous on a déjà travaillé. Donc, non, il n'y a rien. Donc, et puis, donc, la monique vide, mon go, vidéo, totika, et ça vraiment, ils ont manqué, te belé. C'est pour cela, nos fanatiques, sengi, ketoya. Ozonga. Da pona zonga. Donc, on monique, non? Est-ce que les fanatiques, là, ont une erreur? J'espère que tu as une erreur. Pour Mikolo, tu éviter, yo mo yebi. Oyebi makambo ngone ezokende vitesse est-ce que vitesse wana uzaki nonga avant na 10 ans écart à 10 ans otiki wana est-ce que uzaka les mêmes vitesses to oyeli biso ba mayasika donc on veut dire ndenge nazoloba c'est difficile ouais deux fois ya ko zala kotika moi tant molayo nyoso totika et puis répondre eloko à mon facilité mais juste biso to za déjà na musique na makila to za musique na makila et puis bah inspiration bah innovation tout ça juste nango donc des nazoya boye en tout cas je vous jure mes fanatiques aux à la décité puisque biloko il y a bien vraiment ezali
Ah, 5 étoiles de love. Le véritable diamant de Gisèle Eumba. Ok, hein? Vous allez discuter pour Bilo Kasiki. Bilo Kamaka Césali. Ah, donc, tout ça, ok. Mais, au que à l'anganzimbo, Baye Bakaye Namoa. Ben oui, hein. Ben oui, hein. Oui, bien haut. Ben oui, alors, tu vois, c'est la même chose. Anga na salanini na bomanani. Bambanga na ba propre yeza ba fota nani. Pona mona kaba pasinga yangani. Mwana mama Jeanne na defanyongwa nani. Na bota mama tona se makolo likolo. Na bota mako mona motoki nangana mbunzu. N'explica KJN atoki na kuzu cœur eza danger. Na bulaki makambote kozala carré. Balange komi kozwa na komi na kobaye. Bapasa bapraye. Men nazobi kate a. Ngape na baye. Basusi ezosila te. Naza sûr ke na baby silinde kir oyo. La vie ezopesa ngashwa entre. Souffrance topé na daye. Sambole zoba. Aina Sanza Bambulo Pesinga. Merci. En tout cas, et ça lui a plaisir, Ming, ça lui a plaisir, Makassi. La bête, tu m'as beaucoup dit que ça lui a plaisir, Makassi. Est-ce que Nengozo rappé wana? Et c'est un voix, on souffre de la wana to, au cours de début, tina souko si sinon kabon. Bon, juste pour le moment, Oyo, son Oyo, ils ont un single et bien. Ils ont un single et Zobima. Donc, tu traînes dans Mobali. On parle beaucoup plus de Luna Lobeli Mobali. Mais si on a rap, on a expliqué que via moi dans Mobali, il faut que Bunda. Via moi dans Mobali, il ne faut pas qu'on se laisse faire. Il faut chercher Bunda dans Motokina au Rosoa. Au Botama Motona, c'est Makolo Likolo. Vous comprenez? Donc, nous avons nos longs. Donc, au renversant. Renverser, n'expliquer, puis la souffrance, il y a quand tu es né déjà un homme, il faut y baquer la vie. Il y a des parcours, il faut ça. Pour il faut devant donc on a mis que expliquer on pas dans sauf que Nzembo c'est beaucoup et ça beaucoup plus dans style. Donc on a rapper ou bien à rapper dans Mbunda. Donc yo qui pendant na ken ba ligne va vient dans Bokechu. Oh, donc qui pendant et vous allez peut-être mbala liboso si rap na ndenga Mbunda. Voilà, rap na ndenga Mbunda. Donc on landi vie tu ke moi ndambo et tout. Donc on a petit rap na Mbunda. Les gens on aura les tons ba ozoaton. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez savoir moi morceau à ce soir? Il y a les gars 10 ans passés wana. Il y a 10 ans passés wana, c'est un clip sur quoi proposer bon peut-être clip hein? Extrait à clip bah tout bas c'est souvenirs bâton tout ça là quoi. C'est un réalisateur n'a biso à balancer biso moi clip wana donc les gens il faut pas oublier que ça clip il est cas 10 ans passés. 10 ans passés les wana technologie qui tellement mon boulot. C'est un peu donc va tenir biso trop regarder la qualité clip va rejoindre quoi. Mais na ba ko mona benda ba vraie qualité ni siko na minute yo na ndinga film. Alors donc c'est un réalisateur n'a biso Gilenga Nsebe à balancer les biso na moi extrait wana ya Coupé Bibamba. Ils ont des titres ce soir ou bien Coupé Bibamba entre les deux tour 5 à balancer les encore comme ça bolanda yangona no bomona qualité wana bo kipe yango te mais total la suko ndema ya lelo. Catégorie Coco Fatal Wasama Samamburu Oeza génération spontanée des employeurs Souka Barumbu ne tombera jamais Sentira Souka armée rouge Bobo Sepela Bandi Kai Tumboli Dit Botané Yelelo Coupé Bibamba Yelelo Eneza Koba Bango Wirigo Yalelo Coupé Bibamba Yelelo Eneza Koba Bango Wirigo Vitolo Kubulabe On y va Toko Bine Chubele Marara Magitari Chandale Kawa
crois pas, MS, leader suprême, charismatique, number one. Yo, je te fais danser, bouger dans la zuc. Massa, Bobo Sepela, Yone, Borobin avion dans la fiesta sur la zuc. Écoute ça, c'est du bon sang. Merci Nagilen Ntsebe Nandengo Siriko balancer ce clip wana na sir sali docteur Gingombe kitoko mingi sali aussi docteur Jean-Baptiste Tenga kitoko mingi. Alors artiste siko to komi ko chiter na masolo na biso to koma na siko yo na maxi single. Voilà. Alors tout bana maxi single wana ezana combien de titres? Donc ils en a des titres. Ils ont des titres, ouais. Ouais, titre et à Liboso, titre phare ils ont Yoka Kasoni. Yoka Kasoni. Et puis na Mobali, on a un type donc c'est comme maintenant Yoka Kasoni, oui. je vais un peu parler de tout. Dans le but on a expliqué sur M. Bayaya. Oui. Aux en poche aux en l'autre côté. On les place tout ligne cause on va sentir que et d'une image à ça. Ouais. Mais quand toi tu arrives, tu veux seulement te faire basé belé batande wana. Comprendre. Il est ngance ba bibango. Voilà. Donc tu es si bato bongo ba yo kakasoni. Vous comprendre. Là pe ba ya lelo moni petit moko bovanda na quartier moni petit nenga koli. Moni vena mwana mokiyo de choses à qui vie. Aza ko bengo ya. Ya donc moni ba respect wana nyoso. Mais tant que mon cas bimi mon système on voit que tout makamwana. Boy ki ya kuto ki mona ti bulumbo ya. OK donc ketimola tu comprends tu si bato bongo ba yo kakasoni. Et puis ba mère pe ya ba vitesse ka ya ba mikolo yo. Ba mère bozolinga olanda ka ba jeune. Omoli pe mwana ngo pe ndinga zokola. Mais etalio te mère zo kalikile ka mwana wana. Ifatimola. Donc voilà. En tout cas vraiment. Obige. Et puis tu levé sur toquer sur musique, tu levé sur les réalités sur les gamiki. Oui. Au bien signe de qu'on a au type qui, en Afrique il y a un amiki. Oui. A comme une poto encadré, c'est bien. Oh ça déjà initiative on est bien. Si. Mais ce qu'on a combien na poto, yo linkuta ça ba makamna mo côté. A comme boy non na. Comme boy na yo. Do tinda kaya ça ba démarche ba bana na yo. Donc à alambela ko ça il a parler et tout. Bon ça ni que yepé azana vie oyo, il faut ça là. Oui, bien, makambo zo bete wana na ebite ekomela yo. Poso kwa ba réalité oyo ekomela bata parler. Hein? Donc eza omoni beaucoup de gens dans l'émission sur na sali bazo tunanga beaucoup plus bongo to bato msusu ba yoki mo extrait ba tuna mais komela yo. Et comme il y a thème eza ba réalité et puis inspiration omoni tant qu'artiste quand on vend aux hommes makambo comme il va tomber sur puisqu'on s'inspire. Mais aux a pendant la raison place pour comme la biso histoire. Voilà. Oui. Donc la poto a babilo ko eza tellement trop ba tebele ba bima na ba parler na ba butu puisque azo mona susu donc il y a comme na faina ye il faut ça la ka yo azo ba makamne ko to link ta kipete puisque yo bengsaki. Est-ce que bengsaki na qualité ki mona musala to aluka vini. Ah c'est ça. Donc voilà on peut oyo to lobby na kati ya Yoka Kasoni. Donc en tout cas batu vraiment bazo temps ba yoka yoka yango Yoka Kasoni hein Yoka Kasoni presque batu bazali olinga ko yakutaka masekene Yoka Kasoni ndeko hein mutu Yoka Kasoni ta mutu okufa yo mwasi mobimba bitonga yango saka na sopeka sombelanga pesanga kabelanga Yoka Kasoni yo mwasi oyo sombelanga pesanga kabelanga Yoka Kasoni okota wakaka boya peso Yoka Kasoni ko sombela biso mkonini ka yo ba sombela ka yo pesa ka yo ka yo Yoka Kasoni te. On n'a pas parlé aussi de ba momi eza pe na ba ya misusu aucun staff ofan de linka ba melisa mais makambo zolo ba ozo beta pe na réalité otozo mona voilà même lelo tozo mona muta kokota to batela ka mbanga Yoka Kasoni Yoka Kasoni to ebi bango bah ouais donc ça que mobile mutu il faut me payer sa respect si pour tu place mon boué mutation mi balé il pose aller là moi moko bakista moko ça la moi bien comment ka batso ba moni ba moki makuta wana ya to ba ito vite OK donc batalo lingo wana bazebele na so yembeli ko moi ba genre bon ba yo ka peso du voilà donc bat bazo attend ya koyoka biso et puis to yembi on a style ning puisque biso de innova so zui na temps avant puisque mutu aya na style la copie décalé na Congo c'est moi. Oh ah ben oui c'est vrai. Ben oui on ne so ba esima oyo tout bato nyonso babandi ba afro babandi yango sikoyo donc bozoyoka ye muta bandaki yango voilà donc afro na Congo c'est moi nde na bandango donc bato tout baye wana ba esima sikoyo mokolo eloko muto abanda idéologie
hein yeyo ayebani donc boko sentir c'est que boko mona aligné boko mona na ba instrument o biso to baxi na kata musique afro wana boko yoka ndeni nekende quoi donc voilà. Merci MS, merci vraiment tonto e basiko yo bana producteur au Mikolo musique on peut comme passi ba producteur bazaka na bango sunte au sala ngona ba propre moyen na yo to kilenga nse ba baxi susumwa ba ingrédients na kati. Donc yango na lo ba tant na bandai dans le devis j'avais na saluaki Gilenga Nse, c'est presque une frère pour moi. Donc as frère moko boye oyo azosala trop pour na musique na ngai. Donc aza dans Nzambe fa pambola kae puisque à travers yendo zomona to meki ko réaliser un peu ba makambo belé boye. Moninga malam. Voilà, moninga malam vraiment Gilenga Nse en tout cas. Merci encore pour les mbaté. Continuer à pousser biso jusqu'à ce qu'on va arriver. Donc toujours ça là, toujours travailler, Guilhem, toujours un minute, toujours un producteur. Je travaille seulement avec les managers, non, travailler na Guilhem Gantebe comme manager, et puis voilà, non, toujours qui mais tout se passe très bien. Bah moyen oh toujours coca, toujours ça là déjà, toujours qui est beau. Ouais, avec Guilhem Gantebe, en tout cas espoir réali. Alors tonto ye basiko yo single et Obimakan. Donc il y a un gros vraiment événement de événement donc bah tu vas faire la mato, il va comprendre. Oui. Le retour de l'obéla. C'est pour ce 27. Le samedi 27 à 18h. Donc, samedi, Zoyako? Samedi, oui. Oui, samedi, oui, si. Donc, le lot, la semaine, samedi, oyo. Hein? Donc, samedi, Batu, Barozoa, single, oyo. Donc, Yoka Kasoni, Bozoa, clip, n'a pas qualité énorme. Son n'a pas qualité, mon robot. Donc, Bozoa, n'a branché. Samedi, à 18h, Bozoa, ton, Boyoka, artiste, Nabino. Bozala deux sites borosepela donc biloko nyonso oyo tosali ezobima na chaîne na biso moko ezobima na MS Prod ouais donc EMS Prod comme production mais tokati prod donc mais bokozwa ba lien on na ba espace belé et pas na moko edino image mais pas ya ndeko na biso Marilo na Ndombolis na ba le paradis des stars Barigo King et tout donc il y a plein de gens baro tchatcha moi partager et puis bokozwa ba lien autant la clip na bino quoi et Gilles Vamantseka TV aussi to rotindele lien wana pa panza aussi na bosanité na Afrika plus de 243 et pas Alisala Salaski. Voilà quoi. Bah pour la mémoire du matin. Alors bah pour la mémoire du matin qui na Lilian. Est-ce que est là endroit moko toko ba sangana pour na sortie album to pour singale msupe. Bon, là c'est donc to zalana plus de 243. Oui, chez Alisala voilà, on serait là. Tous à la réunion avec. Toko à 18h déjà? Non, tous à l'avant 18h pour organiser et tout. Moi, ni pèse à moi, pour moi, tout. Il y a sur aux alana. Oui. N'a pas tout. Journaliste, on s'ouvre aux alana. Donc, ça va bien. On a tous célébré le Il y a des gars. Merci. En tout cas, si n'a pas de connaissance au Bolandi Bisso, n'a évité Lilubanayo pour nous Kabwana Zanini. Donc, ngai. Artiste na bino MS na ye pa na bino bandeko na ngai po bozotala nga na sakola papa lingala si boyamba ngai ndenge ka boyamba nga oyo baye nga kala ba oyo pe babotami bamoni ngai te baye ko découvrir nga na minute oyo bo fongola mitema na bino bo pesa nga espace ba omono ka ya sika parce que ba ope baza ya sika te yo pozongi ya sika na minute ozongi ya sika voilà donc bo mona artiste na bino roya donc on a biloko ya sika innovation bozo attend ya royoka boyoka musique boyoka rythmique boyoka malobo izana kata musique dans la sur bo za deux cités quoi boyoka vraiment texte ndenge ni ezali donc boza décider puisque musique obiso to yenango et qu'à part instrument to même nouveauté instrumentale to même maloba to même texte donc moto yoka texte na ka tous les deux chansons to sali et ça vraiment on a ba dire quoi donc maloba vraiment na ka voilà merci bandeko no so bolanda ki biso Africa plus 243 Alisala Gilenga Ntsebe bambote na mnope so bozali vraiment minga olobeza na ngote na biso ki ozana bambote tout ozana maloba
ya kopesa na ba unu so basungaka yo donc pour soutenir yo na habite soki bana kin nyoso bana Kinshasa bande ko nango bana mboka artiste na bino MSI yo donc bientôt le 27 son et Zobima donc Borolandango na ba chaîne presque nyoso bomona on fait na plus de 243 na ba chaîne mosusu to cheche na affiche bomona place clip na donc ba ko na exclusivité direct donc à partir déjà il y a les 27 yo à mona do lobango donc trop sire na makambo to ça trop sire na makambo to ça donc le 27 vous allez brancher vous allez connecter bon c'est la paroi donc juste pour saluer Yemoko le big manager Gilengan TV batama koloba je vois encore Akina je salue West Abadjan wana la mwana na ngai oyemba koboya yo passé donc wana c'est mon fils bientôt aussi on sera avec lui ici en Paris là je vois encore Passi Célébro Yoyebi et puis donc Bino Touboana Kid maintenant ici en Paris je salue Jean-Noël Awente Yoyebi mon frère propre à Londres je salue Junior Alemo donc je vous salue vous tous donc vous êtes tellement nombreux on a mandé autant à Bino vos vidéos to bien à la privé bambote na bino les gars en tout cas vous allez bien vous allez scotcher coller le 27 tongo étal. Merci vous allez brancher scotcher le 27 sorti à single Yoka Son ou ya artiste na biso Yoka Soni Yoka Soni ils avons single ya artiste na biso MS po atika biso yo papa mobimba kaka kolinga kabana mikie Yoka Soni obikena yo papa mobimba nakomi connecté kaka kolinga kabana mikie Yoka Soni Yaya quartier deux fois tonton Omoni petite cocola, pour petite abimi moi sima, petite abimi moi tolo, okomio lingele boule, Yoka Soni. Moi si mobimba, bisenga sengo salaka na sopeka, Yoka Soni. Sombelanga, pesanga, kabelanga, Yoka Soni. Mwana mère, ezalaka niniko, Yoka Soni. Yoka Soni, toujours c'est le 27, en tout cas, vraiment, rendez-vous à ne pas manquer le 27, tout raté, Bisson surtout à la. Et Sika sorti single Oyobima, tu peux inviter chez Alisala, Afrique à plus de 43. Tu as la mission une équipe à Cléboa, équipe à Panda Sangwa Congo, ma collègue de Stormé qui a contacté Bango pour tous les bien Makasi, Mbote Mingi na 5 étoiles de love, étoiles d'amour, les véritables diamants noirs, c'est les Umba, Lion de la presse, Bambote Passe Bozali, en tout cas, single Otango Bima. Chantal Bola Mamangeso Paradis Yabastar vraiment merci pardon Edino en tout cas na Katiote Limbisanga je vais juste dire na ba fanatique nyoso lien au place bokoko ta na chaîne na biso balandeza MS Prod et MS Prod donc beaucoup tana brozwa clip en exclusivité merci en tout cas beaucoup tana MS Prod brozwa clip en exclusivité en tout cas on a bino to kabwani awa to monani balasima bayo spontané tozali kolo soki oboyi oza kolo sur ces beats c'est la violence spontanée combien d'années qu'on a voulu jubiler aujourd'hui ça c'est danse pas de télé coupé bibamba ça c'est pas ici faut MC écouter apprécie tu m'appelleras Messi le jour vidéo Edino yo za fin mutaleki yo azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango Edino image Banza Songo ya Congo